doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bon, moi 5 minutes à l'élo na bandi angone sengo na zaliko seka parce que soki eloko ya malamu et salemi biso to lobaka yango banda kala. Mais batu misusu ba monaka kaka nyoso tout ezaliko marchete. Imaginez que mutu azaliko boya enseignement de base ou eza gratuit et comment gratuit grâce à président de la République na biso oboyi yango toyebi awana diaspora passe ni to bando yoka na ba rentrée scolaire mais obozo mona batu mususu bazaliko boya yango eko simbate eko sala bote Congo bazo bate ke Congo ezali na 2 345 000 kilomètres carrés donc eloko ndengwana eko salema eko kipe ko salema mbala moko esimbate et puis be kole belé oyo batu mususu babandaki ko lingate ezali ekola basango boyebi ke babandaki ko zo ba subvention na bekol na bango wana yango no monaki ke donc église catholique bazalaki contre masolo oyo ya école gratuite donc primaire nyoso ezala gratuite parce que bango babandaki ko benda balikonda na bango yango no monaki basango bazalaki contre masolo oyo. Vient de suivre le documentaire pour nous dire que les enfants c'est le Congo de demain. Les enfants, n'est-ce pas, c'est le pays de demain. L'avenir de demain, ce sont ces enfants-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de gratuité? Oui, allez-y, dites-nous. Et puis je signale ici que vous étiez dans le comité de parents. J'étais dans le comité de parents, je connais beaucoup de choses. Pour nous expliquer ces dossiers, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends seulement l'église catholique. Allez-y. Sur toute l'étendue du territoire, l'église catholique est en train, n'est-ce pas, de gérer plus de 12 000 écoles. 12 000 écoles. L'église catholique. L'église catholique. Un allié détail pour l'éducation. Pour l'éducation, effectivement. C'est pourquoi on les appelle les conventionnés. Parce qu'il y a une convention entre l'État et ces églises-là. Donc, c'est-à-dire, ici, à Kinshasa, nous avons plus de 100 000 élèves, n'est-ce pas, candidats d'éducation de base qui dépendent de cette église-là. Mais ce qui est curieux, Noël, c'est quoi? À l'époque, quand nous on payait, parce qu'au fait... Là, vous étiez encore dans le comité des parents. On était dans le comité de parents. On était dans le comité de parents. Ce ne sont pas les parents qui sont appelés à payer les enseignants. On l'avait fait en fonction de ce qui s'était décidé dans le temps pour favoriser un peu les parents et les enseignants, n'est-ce pas? À l'époque, c'était une valeur d'une bouteille de coca. Au-delà de ce que l'État donnait, les parents avaient la charge de payer. La charge comme de dans payer. les écoles privées. On a évolué pour commencer à payer $360 dans l'école où j'avais ma fille. Okay. Mais sur chaque argent qu'on payait, l'archevêché. Avec combien? Comment se faisait la Pas l'archevêché, d'ailleurs, l'archevêque. L'archevêque de Kinshasa. Prenait $100 sur chaque minerval de l'élève. Expliquez-nous bien. Nous avons plus ou moins de 100 000 élèves catholiques et vous prenez $100. Par élève? Par élève. Pour l'archevêque? Oui. Donc sur le 100 000 que compte Kinshasa, l'archevêque avec 100 $ sur chaque élève. Appelez quelqu'un qui viendra me contredire parce que j'étais à l'APEC. Ah bon? Ça c'est de 1. Quelle révélation. Toutes les autres institutions ici, le promoteur, le sœur, ponctionné, le comité de parents, on avait 1% sur chaque minerval. Là, c'était avec le régime Kabila. Avec le régime Kabila, quand on payait. Et aujourd'hui, quand un autre président, Félix, vient, il vous dit gratuité, on ne paye rien. Ah, vous êtes en train d'arracher, n'est-ce pas, quelque chose les dans avantages, la bouche. Les avantages personnels. Donc, c'est-à-dire
en quelque sorte, personne ne voudra entendre ce son de cloche. Ah, c'est là que ça fâche. Oui. À un certain moment, il y avait deux parents qui étaient révoltés. Non, nous devons payer. Nous leur avons dit, permettez ne fût-ce qu'à un Congolais qui est incapable de toucher 10 000 francs, si vous en avez beaucoup, allez dans des écoles. Il y a des lycées françaises, il y a l'Oupio, il y a d'autres écoles. Vous écoles pouvez privées. allez mettre vos enfants là-bas, mais permettez à tout Congolais moyen de scolariser son enfant. Donc Aujourd'hui, le nous sommes régime en train. Tshisekedi a combattu des intérêts personnels. Et voilà. Et aujourd'hui, on est en train de le à cette combattre. opposition. Mais je vous le dis, je parle comme ancien membre de l'APEC. Donc, vous voyez-vous, quelqu'un qui touchait un tel montant a acclamé le pouvoir pour dire non, écoutez, vous avez décrété la gratuité. Avant de développer déjà ma solo, parce que lelo, ma solo ezali elengi mingi, parce que boyebi ke eloko soki ezali biso déjà to tiaka munoko, parce que makam o fati azosala ya kitoko eleki ebeleke ya mabe nyonso tu ezalaki na mboka na biso fati a hérité yango azosala nyonso tu abongisa yango eza neti ke ndaku batongi ekomi musika babi na ya kobuka obandela yango oyebi ke ekozwa yo tant makasi ke soki yo moko obandaki kotonga me batu ya mitema mabe batu ya likundu batu oyo balingaka UDPS te batu même oyo bakotisa tribalisme balingaka baluba te tango donc bangala bazalaki ba Congo bazalaki na pouvoir ezalaki er na bango bangala bazui pouvoir bazalaki ezalaki er na bango baswahili bazui pouvoir ezalaki er na bango et puis tozala na mémoire courte te bandaki koseka baluba balobaki baluba bakozwa pouvoir te bongo siko bazui pouvoir batu na bato bazana tuku na bango muninga zui sepela batu musu bakoma ko bimisa ba particularité ya baluba kaka siko ndire to yebi baluba te ba obenga ba demulu vantard batu moko boya fier batu moko bazalaka bango na bango donc ba yebi ko loba munoko na bango bébé azo loba munoko na bango biso tito kola bonga so babinanga na boka ngwako be na boka kikongo donc la oyeba te lui blessa kele na mbandaka na bisi oh lui blessa zo balingaka oh lui blessa boyo boka kimo na yebite mais balubo zo mona ke tina mwana mukie ozomona penza ke ayebi ngala mona mon voisin chai mokenge chai wa balengela mon voisin bango tu chiluba ozomona ke congolais bazoloba makamba baluba ondire kaka siko moluba za déjà muta fier baluba bazalaka bango na bango baluba donc ebele bazalaka déjà na makambo nyonso tu so toke na bamboko pa Paris awa ba Belgique batu bayaka mingi mingi po na musala mais so toke na bamboka nete ba Amérique batu batangaka ba chiki wana omona ba chiki ebele baluba bazana kati ngana kokosaka te na lobaka vérité na lobaka vérité so totangi bekolo oyo baya mayele baluba bazana kati ba Congo bazana kati okomona mingi batetela bazana kati mais tout koma koloba makambo moko boye on dirait tozua donc mupaya moko boye na kati ya mboka to bandaki ko lela to sali donc ba combat awa to tamboli ba marche kanamba longwa ta bazwa soki nani yango aya na mboka to koka kite siko mwana mboka zui ndeko na biso master na biso leki na biso ya na biso donc to sepela bazo boma lisusu te oya monike o fatia zo sala bien te ere yango yo okei ko s'enrôler yango na bozali ko mona affiche nanga na chi donc enrôlement sala mabolinga su te ke batu bazo ba pouvoir ou bien batu ba koma ba député ba koma ba gouverner na kidiba au bilo donc yo za na besoin ya voiture na ba mikilia ba ko voter oza na besoin o tia voix na yo na mutu parce que kidibe ko za la sute po batu mbele bazwa ki député ona na kidiba bo surtout kaka ba kota parlement et comme donc ma voix nga po abima donc bo s'enrôler à partir de samedi oyo bo moni déjà nga na pesi exemple na tchelibino wana parce que biso tozali na kati ya rep boyebi rep ezali na kati ya union sacrée de la nation donc toko tchalibaya kuna ndenge na yebisaki bino boyebi bino tuke ngana tchilibaya na côté ya députation nationale totika kaka batu kolela kaka totika obien yo moko za na possibilité pe okoma député okoma pe président de la république après Fachi siko te soki Fachi silisi okoma siko yo za na chance te mais bino kaka kolela bona tchalibaya la kisa za mboka na biso nyonso tu la kisa ke yo kokangande na zabo na tiango pona kata na te na kozwa
il faut ndimaka likamto donc yongo ça les amis lobike les amis on a besoin ngate ça passe non ngana tiango pona katana te na kozwa députation wana parce que ratarate pe na yebike na kozwa nazali na confiance na lukunga ngana botama na lukunga na kona lukunga bo na zwa tete bo ba misuso bazwa kana balinga na maye balenga na nini balenga na mayele balenga na okoma balenga na koloba balenga na kiboga balenga na ba verse be nini yango donc biso tout ozali wana sikoyo dans tout cas lelo tozali kolobela parce que sengo ezali antambe na ngai tala boyebi ke bato ebele babandaki koloba oyo kaka bakitikaka kaka pour rien qui disent n'importe quoi donc du verbiage donc biloko ezanga ntina babaliverne oh président de la république avoyagera pamba papa président de la république boyebi te ke président de la république azali mwana poto boyebi te ke président de la république akola bien boyebi te ke président donc bino bolingi tobanda oloba bapasse donc oh président sikoyo ba voyage o bitambola tambolo bino bondolo ba pona par exemple comment recompter ba jour soki avant na kisasa bitambola tambola ya mute epesi lever o ya embargo ya ba arme bino bakasi donc ceux qui président la république abanda yo kene ba masolote lever embargo ba arme on est sala bo buleka ke biso bazo attaquer biso na Rwanda bazo attaquer biso na Rwanda bazo pesi ba likonda na Union européenne asomba ba arme biso tozalaki na possibilité asomba ba arme te et comment qui donc avant to somba ba arme il faut to pesa liste to la kisa arme nini to sombi to kosala nango nini on dirait arme so sombi ngo zapo otigara donc banjo isoki ba lipungu pungu arme za pour la guerre mais bah comme ça qui biso neti bana mikie neti bana ya mikie mais sikoyo avec diplomatie oh ya Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton et pesike donc ba amemi bango na ba Macron contre mur Macron contre mur États-Unis contre mur ba zangi makambo ya koloba donc conseil de sécurité ya ONU donc 15 membres bazalaka na kati ba voter à l'unanimité bango nyoso 15 ba voter na ba bundeso bazara neti ba voter penza que donc lever oyo ya embargo ya ba arme ezala lisusu te na côté na biso du jamais vu et sengweza na biso parce que bozo mona ngai na yebisa bino ne miso na kasi boyebi kenga na sa objectif na changera discours te neti batu misusu ngai nazali fasciste par conviction nazali sima ya fachi donc fachi alongwa président de la république akende wapi nga na kozala kaka na ye donc nga nazali fasciste à 100% donc nazala sima fachi mais néanmoins soki ka moko pesa contre temps boyoka ngai ndenge na beta kasete mais batu misusu bilobela tozali na mutu moko boyebi batu kutu bazali kokamwa bazali kokanisa ke ezali yete bazo kansobe bati photo na yebo yebi soki totangi ba panzi sango oyo ba véhicule ba message à mabe oyo ke donc ateli kambo ezali pembe komi mwin ba oyo ke président yeso médicaux bazolo ba ke to monie na hôpital moko na Belgique akufi to yebi bango donc bo monique ba changer elobe na bango na epsa ki bino so botel be mission na epsa ki bino ke to koma na période moko boy na temps moko boy que mutu moye awangana makambu Fachi Béton azosala ikoza sute donc parce que ce que wangani obimi ndoki donc ikoza sute bomoni comme les cas nazo sabino ya Petio Fabien Petio Torti Ninja bomoni Torti Ninja ndenga changer discours bino moko bomoni Torti Ninja ndenga changer discours na yebisa ki bino ba Torti Ninja bato balandanga bandaka na bayebi na loba ke ba Petio Torti Ninja oyo Fabien un temps bokomona donc mbala moko ako changer masolo ako katute bomoni ndenge siko makambo embargo il fallait loba ke donc président ne failli le mutu asali honte il fallait loba mais atali donc makambo moko boye donc soko wanga ye donc azara déjà sorodiongo ye azara déjà sorodiongo akangai na village na bango grand sorodiongo mais atali donc na bakisa su ki degré ki sorodiongo pas donc moya sala ezalité batu bazali ko kamwa donc pour ngai na yebisa ki bino bolanda be mission na yebisa ki bino ke et comme on a période moko na batu oyo bandoki ya Congo
na ba journaliste na bango bokomona bakokoka ko wanga na makambo te omoni teke batunyo surtout na ba fayulu banani bavandika nie donc ozana likamba oloba te boyo kabino moko petwana donc Fabien Tortinija donc Marc ye moko akumisi alobi na Fachi Beto amoni donc moya ko ça les ater donc en tout cas soki na ndimi makambo te donc na bimi ndoki parce que ça déjà ndoki mais moya lobezate bino moko boyo kandengi donc a changer maloba et si penza que Marc penza que Fachi Béton. Son interlobaki, ce qu'ils a bien, ils a bien. Même Félix on attend toloba kanaye toloba, ce cadeau ça la malamu kezo monana. Mais malamu ba combattre ngote bandeko na ngai. La vérité on ne la combat pas. Hein? Bah tu fais pas comme à niveau on. Ce qui est bien, ce qui est vrai, ba combattre ngote. Même si on combattre ngo et aussi battre parce que c'est vrai. Félix Sekedi, qu'il est fait par pression, il y a population, qu'il est fait par soi-même, mais on a observé qu'il a mené un plaidoyer, notamment avec son gouvernement, par rapport, il y a levé, il y a système, régime, il y a notification. Régime à notification, on te explique qu'il y a et ça dit que pour que Bassom Minduki et Sengeli va signer là que non, Bassom Minduki tel, et ainsi de suite. Et donc, les Oyo, ONU, est décidé que Ninouana et Zali levé. Ah, on va dire quoi? On a vu qu'il a mené cette action diplomatique. Tout le monde résultat et Pessami, Tolobi, il a gagné. Même ce qu'ils ont à peu près de 200 voyages. Mais, le mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Au moins tout le monde yango. Bon, yo zana ni po boya yango parce que zawana. Ba lever yango ba ke komami dans les médias tout le monde yango tout qui sont d'accord à l'unanimité. Bango tout l'action a été introduite par la France. Tout le monde à l'unanimité bandimi ba lever yango. Et nous avons vu le plaidoyer qui a été mené. Nous disons Fachi Béton. Hein? Toanga na ondeni tomoni yango bino bo botolanda ezali ko kamwate na yebisaki bino botala ba émission na ngai oyo na sala na lobake to kokoma na période moko mutu nyoso tu oyo ba lingaka Fachite ba lingaka ba lubate ba lingaka IDPS te ba lingaka mboka te ba ko changer discours et kokoma penza ke moyeba wanga nezate comme les cas ya Petio bomoni Petio Fabien Tortinija bo rêver ndenge a tout bien les bomoni donc ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. La meilleure est à venir. Bozela, Bogomona à partir du deuxième mandat. Donc, tant ba port, ya banana, wana do, ya au profond de Kobima. Masolo, o ya ba courant, et salami. Masolo, o ya ba maï, et salami. Donc, ba tram, et comme que tina ba maluku, et que tina ba kitambo. Okomona, masolo, ba kondimate, ba zota, ba mona, pesa que donc, gratuité, ya makambo selme, si et comme gratuité, ya makambo santé. Okomona, mouta die, ko se faire soigner au fêlé. Donc, Congolais comme pensa que à Vimbi Lubumu ya nzalate mais il y a bien donc Congolais comme il y a donc petit déjeuner donc dîner ba souper donc ba entraîner ba sortie donc il bossa na Fachi azumboka na ndenga fo Fachi azumboka na ndenga fo nzambe mutatindela kibiso Fachi azali donc pouvoir nezaka ya peuple tezali ya nzambe batala bi Congo oyo penza ba mineo bazaka nango Congo au penza to sa ndengini to pesa bango kaka Félix Antoine Tshisekedi. Donc vraiment bozo mona bino moko boka moité batu lokolo ba Petio Fabien donc Tortinija bo moni ndenga changer ba discours donc ba ko changer nan ba changer te na non ce n'est que le début du commencement. La meilleure est à venir beaucoup comme moi mais petit Fabien donc petit Fabien yo ko bosanate ke yo déjà il faut na beauté avant na comme député parce que son comme député ton la bête au crochet il percute coup de tête au quoi au lobake mo donc c'est ça au lobake donc député mo simbe ça ngana za na biloko ya Fachi to zo qu'on a ba bâton coup de tête au quoi donc au hôtel makutu te yo il faut na beauté yo avant vraiment na comme député parce que Petio Fabien donc Tortinija Petio azani mewaza aventurier a beta iloko moko ba beta ke nga Petio botala ke abimisa pesa ke nga inazanga nga papa wemba
donc so na kanisi ba faire wana na longola ngo me batu na ye au mona ke ba lembi côté kuna ba yaka pepa na nga ba ocha ba commenter et c'est ça ma a bête loko moko donc so penda a personnam le nkuru so ko yebi kindengi vie na nga wana bandai ko pesa nga respect Fabien et puis yo yebi ba relation ndenge za kana bandulete otombaki mabe mais loko wana donc so ki na kanisi yango kaka Fabien. Donc petit nanga tortue ninja petit yo il faut on lui a frappé avant ngana comme député parce que on a commis député vraiment et que ça là trop tard donc avant de développer mama sona et sabino makambango ndenge le kaki donc nazali ko la sabino vraiment boye bake na mboka na biso batu mususu basala ka na poto ba zana expérience ya makasi balingi basalela mboka na biso yango tozali ko senga na ba batika bakal parce que ndeko na biso entrepreneur munene oyo azali awa na kati ya Paris na Congo ya Moïse kama mateta azali na kisasa me bazo chaye bakal bazo ya na masolo ya kobongisa mboka ya assainissement oyo boma batu bani na ye afuti biye na ye aye ko botela bino momite aye ko botela bino bali kontate mais bakal baza ko bloquer il nous bloque fona lo bango que baza ko bloquer biso pour ne pas aller de l'avant il bloque les dossiers ce qui était le lo Kinshasa to ko sala plus que ça mais il nous bloque pourquoi quelle est la raison si. Voilà. Quelle est la... Il est là, il sala. L'État a fait ça. Il sala pour un bon abisso. Bah, on j'ai on a toujours pesa ba refela ba felina tous les parcours qu'on fait. Et ça bon l'abisso. Et bazo bloqué abisso pourquoi? Je vais bien moi monsieur le gouverneur. Si le faut tout coûte alors quel est le problème? Moi je vais l'expliquer le problème. Où est le problème? Je vais l'expliquer. Est-ce que c'est le démarche au coûte à la gouvernement la vie pour faire Kinshasa au pesa makanisi na yo na idée aux anango ya assainissement pe na ba makanisi aux anango pour que makambo ezala toujours. Tout n'est pas évident, faut ba muta l'action porte au côté. Et puis Kinshasa n'engeza. Bon sinon on tourne nos rond-point. Ça dit faut pas l'action porte au côté. Voilà, c'est ça. Parce que non l'action porte au côté. Bah tout ba l'action porte au côté on faire tourner au rond-point parce que ba mon ndio je misala ba. Or que mbo na pesa munene ya riche misala za partout. Ba poste bisa tout ba poste. Donc muta ozanga na zala été. Mais ko banga ndesala ka ba banga ba bike yi ya ko ya ko poste na. Rien. Donc zonanga mutu te. Vous c'est qu'on créer ce sont plus que ça. Si. Alors si. Lingi président de la République au Maboko ba fongolela donc ba fongola jepo na entrepreneur munene Moïse Kamao azali na Kisasa avant koma de support ba tumso ba kana ba grand boule pour na mboka et na grand boule na kati mboka mais akokuta na ba contretemps na batumoko o bazali pembeni ya mokonzi ba komisa ngo commerce ya ba 10% ba komisa ngo commerce ya bakal donc makambo wana na mboka ya Félix Antoine Tshisekedi ekokiko salemate bolanda oyo ndeko na biso entrepreneur munene na kati ya parenga soko na zolo bango ezali makambo solo donc na kombo ya Moïse Kama oyo asala ka amemi yango na mboka na biso akutani na bakal donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. En fait awa toloba parlons de salon ezali awa congrès de maires salon de maires finiront naza partenaire officiel na bango donc nga naza moto naza na kati ya domaine ya assainissement. Et assainissement hasard à Fungwana Mingi. Dans le cadre assainissement, nous avons le nettoyage. Dans le cadre assainissement, nous avons le tri des déchets. Dans le cadre assainissement, nous avons le nettoyage, tout le voirie, tout est dans le cadre. Donc là-dedans, nous avons le monde à pointe de cadre assainissement. Donc tant que il faut vivre. Bien vivre dans le salon, ils ont le donc pour bon agneau so pas boleki ba propriété nyo sezali et na maboko na ngai et na kati ndena bien assainissement est énorme donc on a saigné tous les coins qu'il faut pour ba vivre kitoko et je suis leur partenaire oyo ça fait des années c'est costaud parce que oui c'est costaud toza ba congolais naza congolais nous avons déjà une base où il y a un congolais quand il vient ici toza na intelligence déjà. Arrivé ici, on s'est professionnalisé. Na katia misalango, o ezaki lelo yo, toza parmi ba élite parce que c'est pas donné une entreprise congolaise, to benga congolaise parce que naza congolais et j'ai mes chefs congolais bien que toza ebélé na katia système pour tout tenir. Donc c'est le travail. Les résultats ya musala. Savoir faire yangote meminga lelo na sommet. Pour batouana basaranga confiance ne loko ya bango babengi
compagnie à Mundele, une compagnie à Congolais, où Yazali à la hauteur. Moussala, oui, ça fait longtemps, Moussala, c'est un grand travail. Hein. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années, Moussala. Quand on parle du personnel, il y a personnel de base, il y a personnel au Bayaka suivant l'événement. Parce que là, on est dans l'événementiel. L'événementiel, il y a 130, 150 salariés Mbalamoko. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire. Donc, en une semaine, on a 150. Semaine prochaine, l'effectif est à 60. Donc, tout dépend. Il y a un marché, il y a un moment, il y a une augmentation. Donc là, on tourne. Je donne un exemple, moi, de novembre. On a travaillé au moins avec 230 personnes. Donc, ça, voilà. Donc, aussi là, tu as une soixantaine, où il y a une normalité, voilà, événementiel, ça augmente suivant ce qu'on fait. Donc vraiment, Tozongi na plateau Nabiso, merci Nabato Bazali Kolanda Biso, vous êtes en direct sur Clébois Original, 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Donc vraiment, bon fongolagé. Donc bato ebele bayaka ye ko senga bino mbongo ta futi tike na ye aza loger ye moko aye ko tupo a fongolage a pesa misala na bana mboka mais bozali ko kale to sengi penza président de la République masolo oyo yo mozali muta diaspora yeba vraiment mutu oyo ko kangaye donc sans pitié il faut donc nganda ko pointer ye penza donc akene parce que makambo yezo bebisaka ba masolo na yo donc bazali ko yoka kaka te ba 10% ba kal ba nini donc tozali ko comprendre. Donc toujours là na sujet na biso ya lelo boyebike na bisaki bino comme les cas ya Petit au Torti Ninja bon monde nga changer discours na bisaki bino que ce n'est que le début de commencement bon monité ba que belé ba ko changer ba discours bon monaki bino moko que lever et salami lever au embargo ya ba armes et salami conseil ya sécurité ya ONU ba voter à l'unanimité. Donc 15 membres bango tout ba voter que oui il faut balongola embargo wana totiela bino botela na bilili ndenge elekaki bino moko bo kamwate parce que Fachi beto azoko lagisa batuke ba msusu asala politique wapi Fachi beto kola na papa na ya azotala politique ndenge bandi na ya Mobutu tisiko bozomo na ke Fachi beto azosala politique ya haut niveau asilisi ba Macron mayele kanambe kutu donc so bo betele masolo ya Fachi donc akoko soyo na litoyi parce que Fachi azolagisa batuke azali vraiment fin politicien azali fin diplomate ezali masolo ko sakadate masolo yo au moins 15 membres bazalaka na conseil de sécurité ya Nations Unies bandi mama kambobo ezali jeté bazongi contre mi na mira makwanza donc moye basala ezati babi en tout cas makambo bande banda nano esalamate bino moko bolanda vote wana ndenge lekaki na ndenge ministre na biso ya affaires étrangères et coopération internationale azali ko expliquer na micro ya RTNC. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. L'obligation de notification d'achat d'armes par la RDC a été levée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a réagi depuis Bruxelles où il se trouve. Il a été joint au téléphone par notre confrère Edith Chalakatala. Ce soir même, on vient d'apprendre que la RDC n'est plus sous le régime de notification pour l'achat de ces armes. Le Conseil de sécurité en a ainsi décidé par des résolutions. Quelles sont les impressions que vous avez ce soir? Oui, je confirme d'abord qu'effectivement le Conseil de sécurité vient de voter à l'unanimité la résolution qui lève l'obligation de notification qui nous a été imposée injustement par le Conseil. Et il faut ajouter également que le Conseil de sécurité a adopté la résolution relative au mandat de la MONUSCO et nous aurions souhaité effectivement que ce soit un peu plus, que le mandat soit plus offensif, mais qu'à cela ne tienne, il y a une position claire du Conseil donnant le feu vert à la MONUSCO de collaborer avec la force régionale de l'Afrique de l'Est pour exécuter les tâches qui sont prévues dans le chronogramme du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier. Je pense que c'est une avancée significative. La levée de cette obligation nous facilite ainsi la tâche pour la réforme de l'armée
pour les bons équipements de nos forces armées afin d'augmenter leurs forces de frappe et de promouvoir leur montée en puissance. Nous en prenons bonne note. Pour la MONUSCO, nous en prenons bonne note. Et tu as entendu bien sûr que nous continuons la discussion sous son mandat au regard des aspirations légitimes du peuple congolais exprimées il y a quelques mois. C'est un succès diplomatique incontestable du gouvernement et surtout un succès que nous devons au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce en effet à sa perspicacité, à son dynamisme, à sa détermination et à son courage politique. Nous avons avancé sous cette autorité comme il se doit. Je pense que c'est un avantage que nous avons. Il faut bien le reconnaître objectivement. Monsieur le ministre, la paternité de ces résolutions, la France semble être au devant de la scène. Comment vous réagissez à ces opinions? Écoutez, je suis ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, je n'entre pas dans ce type de polémique. Tout le monde sait que la France a toujours été depuis des années le scribe de résolution sous la RDC. Mais il faut reconnaître à la vérité qu'il y a une mobilisation internationale forte sous l'autorité du chef de l'État. Vous savez que moi-même je me suis rendu, j'ai fait toute une semaine de consultation, toujours sous l'instruction du président. Tous nos partenaires siégeants au Conseil qui se sont déjà exprimés, en commençant par les États-Unis, par la suite la France elle-même évidemment, la Belgique et aujourd'hui l'Allemagne qui n'a pas coutume de prendre position dans ce genre de choses ostensiblement, s'est prononcé aussi dans le même sens. Et quand j'étais là, la Grande-Bretagne n'avait plus fait obstacle. Donc, c'est le produit d'un effort interne de mobilisation internationale et de l'implication de nos principaux partenaires, la Chine aussi. Je n'ai pas oublié la Chine. Tout le monde s'est mobilisé. Merci, monsieur le ministre. Merci. Bilomoro Boitolanda, eloko, un fait donc rare, pour ne pas dire rarissime, il faut vraiment souligner en Oboyebi résolution Oyo et Salami na Nations Unies, résolution Ezalaki présenté par Yemoko président France Macron. Macron muta kotisi dossier wana. Botala kaka ke batu muso ba mona neti Macron neti mais amoni donc souka donc diplomatie oyo Félix Azona et puis pe bazo paka so bati ba parce que biso to bando benda déjà ba arme kota Poutine. Donc batel babi bato totika kama solo parce que ndengi Félix Azona même masolo donc masolo penza esprit à la musique donc boye ba ke résolution wana ezalaki présenté par la France. Donc, président Macron, muta kotaki dossier wana a type poa yango no moni 15 membres wana tout bazalaki na masolo ko salate mbala moko donc bango tout ba voter donc oui pour balongola lever o embargo ya ba arme pour na mboka na biso to banda ko somba ba arme na ndenge moko donc nazo sabina o ba arme o biso to pesi déjà ba commande ba arme mususu o oyebiseka na litoyo arme ngo avant tinda ngo oyebiseka ke donc Kagame. Donc Kagame atazalaki na toile ekendo baka ye bomiete et memiye neti donc aigle memara moto memieti na kini ba arme homo ba arme mususu donc Poutine a été raté na ba arme mususu za on a kata France ba ça parce que guerre na France ça raté donc bisonde muto to komeka on a ka Kagame na yebisaki bino Kagame muto aussi c'est masolo ezali fachi beto siko bondimi Kagame ba lâché na batutu oh baza neti donc Kagame tozo vide essayé et puis Kagame pe donc type toko longolé pe na poste donc na place parce que ça déjà dictateur donc boyeba que Fachi Beton azali jeter bateau tout babane ko tia tembe bino moko bomoni na bateau bazaki neti na bateau bazar hostile il y a pouvoir na makambo Félix bango nyoso tout bakomi d'accord na Félix Antoine Tshisekedi, la conditionnalité imposée pour la RDC relative à l'achat des armes elongwe donc conditionnalité on est alaki que donc ceux qui ngo somba il faut te sabango to somba ba minduki ndenge nini to ko sa nango ni on dirait ceux qui minduki bazwa ngo po ceux qui ba lamba on a bilo akolia do il faut donc neti bana mike o grâce donc il y a diplomatie il y a Fachi Beton président na biso a CDC bango mayele bango ba yeba ki Fachi te Fachi le bagage so koti masola te
bato no mema bango bando mona ka neti seki fatia memba on bane bato to komi boye kaka kofunda lelo donc ba voyage oyo bino bobando ko sala ko critiquer bino bokasi penza ba condition wana o ba chaki wana o ke soto ngo somba ba arme ezala liboso ezaki to kosomba te et puis komi o soki bosombi fo boyebisa biso préalable ezali pona nini ba bébé kaka te bana mike kaka bato bazo attaquer biso bazo pesa bango ba arme donc ezali pasi na mawana motema donc bomonaki siko pe tangu décision wana ekui kaka boye donc la secrétaire d'État française oyo azalaka donc na masolo wana secrétaire d'État ba dépêché mbango na Macron a otala fachi beton pour expliquer que donc vraiment biso to tchaki point na masolo wana bona ba omoni siko facha pe makaka donc a telemaki na ya lobaki kaka rien donc bango mo ba komo ya momi wana ye ko expliquer donc vraiment non c'est les fachi azali déjà courant mais a expliquer ndenge nini le kaki décision wana parce que président Macron tchaki pe poids na implication ya France ezalaki na kati pour vraiment donc ba membre wana nyo surtout bandima ma solo wana azali ko lakisa bino pour na ebisi bino ke donc 15 membres wana ba votaki à l'unanimité bango nyoso ba voter que non bolongo la masolo wana nazali ko lakisa bino ba image bino botala donc la secrétaire d'État française ayaki kota la fachi pour expliquer ndenge masolo le kaki donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin à la procédure de notification préalable en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la République démocratique du Congo. La secrétaire d'État française, Chrysoula Zakharopoulou, qui a été reçue ce mercredi 21 décembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que la France a défendu et défendra toujours la RDC. J'ai échangé sur une nouvelle qui est passée hier aux Nations Unies. Vous savez, sous la impulsion de la France, et il a été voté la levée de l'obligation de notification pour la livraison des armements ainsi que de l'assistance militaire à la RDC. Alors, cette résolution a été votée hier à l'unanimité et le président Tshisekedi remerciait la France pour cela. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines étaient également au menu de leurs échanges. Concernant la situation à l'est du pays, le M23 doit cesser les combats et la France condamne le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23. Nous devons trouver une solution et il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France parle à la RDC, le président Emmanuel Macron parle souvent au président Tshisekedi. Nous parlons avec la région et soutenons la médiation de l'Angola et du Kenya. Et nous parlons enfin au Rwanda, mais au-delà de ces conflits, nous avons beaucoup parlé de notre partenariat entre les deux pays. On a parlé beaucoup de la jeunesse et de tous les projets. On a parlé de l'éducation, on a parlé des artistes et tout le développement de l'industrie culturelle et sportive à votre pays. Et vous savez que la France est engagée et elle a envie de renforcer ce partenariat. La France a la responsabilité de proposer des résolutions et déclarations relatives à la situation en République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC et la France se nourrissent par ailleurs d'un lien privilégié fondé sur la francophonie. Bino moko bomoni donc vraiment oyo akondima makambo te botalaka ba petit neti Fabien
Tortue Ninja, donc bakomi ba moko kumisa o eloko soki eza bien, il faut que ezala bien tozali na tina ya makambo na ote parce que biso toyebi ezalaka bien bino boza neti bato moko maboma bakiole bokoma koloba ba n'importe quoi donc bientôt bazali kokamwa bato omoni bato mosusu bayebaka te nga na rappelaka bato donc bus na biso ezalaki Kanambe dégage, Kabila dégage, Kabila étranger alongwa na mboka na biso tozwa soki nani akoya tokobongisa siko tozwi et puis pas de moindre mutukutu donc oyo penza ke masolo penza ya solo tozwi penza mwana papa Tshisekedi aye wana mais na comprenaka te soki eloko nini yango epika batu soki kindoki soki nini na yebaka ata mukete donc vraiment batu musu bazomona ngo makambo eleka na mboka na biso neti liseki bo imagine kaka ke Kanamba longo atia dauphin na ye olia bima na dauphin na ye akatana donc Félix Antoine Tshisekedi bakena na Genève likopa et beti poto ti Félix Antoine Tshisekedi fati beto abima présent bino bomo na ngoneti liseki ezali destin nzambe donc jamba ye ko libérer biso parce que sinon te mawatro na selo ko la s'appelle pas ba misusu ba mona neti liseki na zo la sabino bota la présent Cameroun Paul Biya bogi déjà ba Cameroun de ba lela ba to pesa ba on fâché Paul Biya a rolonga na pouvoir soki na ba 2000 soki 45 na kanisa ko kufa ka na pouvoir botala akendaki place président de la République akendaki na États-Unis na masolo wana botala donc vraiment Père wana azali déjà malade azana donc vide na mutu donc azana ba perte mémoire donc Margaret donc ya mutu azana Alzheimer donc na kanisi docteur na biso Jean-Paul Jamba na rotuna a expliquer nga mezali ko mona na donc Père wana akota déjà na ba masolo ya mutu ya Alzheimer botala ba memi ye aye penza devant batu azoye ba place azalité azo bate aloba nini azo tuna bato bazali combien donc mawa soki au taliango ozomona on dirait bazo sala théâtre mais makambo solo pour bato bozomona neti liseki bozwa dictateur neti ba père wana donc et bon imaginez que akumbila mboka ndengini mais alingo longo na pouvoir te biso tozui mwana papa Tshisekedi abeka osala demanda na ye akei bozali komona ngo neti liseki na tili bino botala bino moko donc président bien États-Unis d'Amérique soni na mawa na motema po na ba président na biso Afrique na autorité na biso Afrique ezali mawa penza okuvanda na pouvoir ti na ba état oyo ezali po na nini yo mtoso zui mbongo na yo okokufaka riche famille no mobimba nyoso okotika pouvoir te ongolo ba donc na Cameroun ata mutu muso azate omema batuti na niveau bino moko bolanda na bilile ezali pasi na mawa na motema. It is my honor now to present to you President Paul Biya, President of Cameroon. So he is making his way up here right now. So thank you. Je suis en vedette. Ici. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Dieu vous restez assis, parlez assis. Hein? Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi?
n'y a personne pour conduire l'État. C'est ici. Nomoro Bolandi, ezali vraiment kosekate ezali mawa. Po bomo nagara ke mutu mwindu africain ezali mote ya mabe. Mote ma mabe okomi na niveau obota penza obi ke père wana zo ba place azate asala nini azo ebate donc vraiment na miso batu ti na niveau wana bozo mona ke ezali mote ma mabe ezali mote ma mabe. Okokutika no pouvoir ba kosala yo lokote oso donc yé père wana bi azaki tina ba période mo buto bazalaki azalaki ti lelo. Et puis à Rolonga Kasikote donc azaka wa arodaene kana pouvoir donc eza mawa na moté ma pobo comprendre que makambo biso tozali na ona mboka na biso tozali na chance tozala na présent au penza azaka occuper mboka o ya lobi penza ke ye akoyi ko sala plus de 2 mandats et que ça impossible. Avant de continuer ma solo na biso to marquer pause na biso publicitaire bobika Kodia Simon ezali vraiment société o epesi opportunité epesi chance na batu nyoso tout bazala ba propriétaire ya bandako na ba norme moko international mais batu bazali ko kamwati siko batu musu babenga ngawe ezali ya solo ezali nazali ko comprendre que ba congolais bescro batondi mais wane ezali ma solo bazali posoka ka ya batu mwindu ya ba congolais mais mentalité ya mindele ezali makamba solo tango ma solo ko sila to ebite soko na maluko se sili donc boko makidiba donc ngana ko ya na lobara boyete na makambo ki eza ya bescro so gani eza makambo solo batu bazo comprendre te ke opo na banda kwa bon na poto basomba banda konde basta kaka soki na bato mbongo soki ndenge basomba cash mais soko zu OK zu crédit na nino koti na ndako bandi ko futa crédit yango wana ba memeli bino bolingi basala su nini bandako na ba norme moko neti ya poto ba préfabriqué te ba kozola yo crédit na banque bango moko ba ko se porter garabolingi na expliquer ndenge nini na loba ndenge nini na longola bilamba bo mona kalbar na nga po bo comprendre makambo nazo comprendre te botika ko bukana bo benga ngati numéro za wana bo bengi mbana moko kuna bo kozwa bango ba ko expliquer bino ezali makambo ya kosakana te makambo ya solo et puis awa na kata Paris bobi po ozwa ndako na kata Paris za pasi ndako za pasi solution ezwama na kitenge appartement azali mwana mboka ezanda kwa copte mwana mboka sala na agence olingi sala olinda ko obengi interjuja okoti na kati ya masolo kitenge appartement solution ezali awa na kati ya Paris bobo santé wami service ya Mireille Wankake sœur na biso petite sœur grande sœur donc azo sala nyoso pona ko aider bana mboka Mireille Wankake vraiment na ebite ndenge na ko remercier na ko tika ko remercier parce que na professionnalisme moko ya kosakana te osola kana batu kitoko Mireille Wankake na wami business merci na nyoso to zali ko sala pona bana mboka bobo santé Sepela TV décodeur à Banamboka, ça fait plus de 15 ans yango yo décodeur mo kitoko donc vraiment soko zu yango biloko nyo surtout ezana kati ba 500 chaînes nyo surtout ya kitoko. Nyo surtout ya kitoko boto na petit nanga doudoulé doudou soit mi doudoulé donc soko koti na Sepela TV okotika ngote. Donc bozo ba abonnement nango oza pepele yango elengi nango okomema ngo partout esiko za lesalité que décodeur et vani na parler otambola nango partout esiko zali ko kende o memi yango elengi nango yango wana et puis bobo sanate Ozali na kati ya Paris awa salon de coiffure ezaka moko salon de coiffure ezali kaka moko otobengi na kati ya Saint-Denis na Daniel Casanova salon de coiffure bastar barokato suki avec vraiment plaisir ya ko kata suki avec sourire Elbinto coiffure donc vraiment ezali esika moko nazali ko senga na bino soki boye awa na Paris bokei kuna parce que ma solo ezali vraiment carré donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, Kitapart, Pichuki Tenge, Toazo pesa appartement na kati ya poto, solution monani, ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, Pichuki Tenge appartement, osala location ya restaurant, obenga Kitapart, Pichuki Tenge appartement, ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini, Pichuki Tenge appartement Kitapart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle. Kitapart Pichuki Tenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau Kitapart Pichuki Tenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na Kitapart Pichuki Tenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto, ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichuki Tenge. Ba Kitenge ba ebele me wana Kitapart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
coiffe avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elvito Coiffure. Merci na ba partenaire na biso ndenge na lobaka bango bazwa ba espace oyo ba pese la rabiso mbongo par mois et da rabiso na musala to sala parce que musala to sala ka ezali to sala rango bénévolement pour Nabino. Donc vraiment tout ça la bénévolat pour Nabino pour tout informer bino tout ça la na ba ressources te o ba pesa biso soki wa pindeki bino bokansaka bino peso ki bozali na possibilité à aider biso ezali donc obligation te mais mukeka ozana ngoso aider biso et ça la paix et sengo mingi. Donc de retour sur le plateau, vous êtes en direct sur Clébois Original, émission 5 minutes avec César Ngadi. Donc bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Donc vraiment 5 minutes ezali wana elongola rabino souci et qui sarabino motema et pe sarabino cours ya éducation civique. Donc elengi na biso ezala ki to si biloba loba oyo bato ba bandoro loba si ba voyage à présent biso fatia voyage à pamba lelo makambo eto sala mambargo ba pesa biso banda kala elongwa ka te to koma ineti bana miketo longo somba ba arme photo se justifier elongwe abu pia sikoyo nzam nazo bule ba arme to kozwa Kagame et Sili Masolo oyo ya M23 eko Sila Kalibela donc eko zonga kali susute parce que ezali kutu Masolo ako sakanate donc parce que Fachi Betonga na epsaki bino nando epsaki parce que pas musu César ngani mutajale ngana kosakate na la epsaki bino makam na chi preuve na epsaki bino na chi preuve na epsaki bino ke Fachi Beton mutakosisa makamba ba guerre oyo ya este akosili sango ye moko mutu mususute. Et puis, boyebi kenga itango donc Fachi kutu ba boule ta comme à peine présent il y a UDPS donc ba tuazo boule kutu te ba okansa lem susu shadari ya koleka lem susu kanambe yemoko azonga lem susu katumbinga na bima na pesela ke Fachi mutu akokoma présent mboka na biso heureusement que naza pastaté kaso nazaki pasta na ebité donc pasta kalisa omoni ke vieno abeta ki pe ba masolo moko boy ya ba visual libela donc pesa pendeng wana pour boyeba ke nzambe mutatindela biso Fachi donc vraiment ezali esengo mingi lelo esengo parce que soki likambo ko loba to loba déjà bato ba mona neti to loba ka bilobela lelo donc na esengo na kanda na ko yebisa biso petit do so bomoni ba petit neti ba tortue ninja na petit Fabien tortue ninja ba changer maloba bazana solution te et puis na biso ce n'est que le début du commencement ba ko changer maloba deuxième mandat nzambe nangai o de premier mandat ya Fachi zaliki azwa ba pouvoir alongola ba ndoki système Kabila tia ba masolo donc na deuxième pouvoir donc tant Fachi azo kota kaka na 2024 biso déjà na parlement donc azwa déjà juja majorité boulé bandi bana moko parce que 2000 oyo mando so azaki faux esprit a ko prolonger parce que akutani na ba contre-temps donc lié ba né na kata mandat mais Eza et le côté Fachi na besoin 20 ans 5 ans ozo ya beaucoup rêver penza makamona nous bo rêvater donc congolais penza donc bako banga biso ndenge ba bandoko banga biso kutu koleka ndenge kala donc lelo penza il fallait to beta vraiment c'était na masolo oyo ya lelo oyo il fallait penza to tia moto parce que tant to lo barabato mona net liseki lelo to zana na biti penza lo bato zana raison na biso na bato ba budaka lelo apesi biso raison bon biso to lo bate bongo biso to lo bate sia donc vraiment esengo batu bo vanda calme to ebisaki bino oyo alingi Fachi te alinga taba œuvre na yazali ko sala Fachi azali mwana ya mboka azali neti yo na ngai soki ozana boule opesi akosalela ngo mwana moko donc Fachi mutu malamu moko donc à part qui présent mutu malamu ya on bomoni ba baloko nyo surtout ba contre temps ba yela ka batiela kae et simba te parce que azali mwana ya nzambe azali penza mwana ya nzambe donc ya mwana lelo penza fallait na beta sete na masolo o alongoli biso embargo o ya ba arme to ko penza peuple to ko commander ba arme mystique ya ndengi donc atalaka embargo na ba méchant o to zaina ngo to ba arme te bongo ba arme o to ko commander
toko commandant on ndenge donc ya liboma na ndenga kiole donc talaka to récupérer ba retard ba arme donc to bando zoate to zoango boye ba ke donc kana mazana donc pour le 16 juillet ba FC atika soka tikite to ko meme li koloti na suka. Donc to comme na suka ya émission na biso ya lelo ezala ki émission moko esengo parce que donc to zali na ba donner moko ki toko loba toko ganga parce que to ganga déjà ne sengo me batu ba comprendre raté batu ya motema likundu ba yaka na ba contre ta me ba suki na ebisi no ce n'est que le début du commencement parce que ba ko changer ba discours ya ndenge na ndenge parce que na ebisi bino comme période mo moyo wanga na ezate na makambo lobani o ba fayilu mutu sala o bakatumi mutasali yango donc fachi beton bo vanda calme fachi azali mwana mboka akomema biso et sika oye sengeli penza mboka na biso ezala donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaraga ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Avant to banda ba remerciement na biso nazali vraiment a couper sa dédicace spéciale na mutu oyo lem susu baki parata zali motema moko malamu soko zu ouverture afongola kabatu nyoso tout donc vraiment nazali ko pesa mbote na Rouf Mbutanganga le micro d'or donc reconnu d'utilité publique. Donc Rouf Mbutanganga, donc merci Nanyo Soto ça la rapport na 5 minutes parce que Olanda rappelle 5 minutes au partageront et puis surtout pour na moté manayo ya malamu donc Rouf Mbutanganga merci Nanyo Soto au ça la rapport na 5 minutes avec ses engadi micro d'or aza le seul oba reconnaître d'utilité publique donc une fois de plus merci na Rouf Mbutanganga. Avant to banda ba remerciement na biso ba dédicace na biso tous allez ko répéter sous sa partie à samedi vraiment bokende ko s'enrôler. Donc avant aucun de voter, il faut aller enrôler. Ce que vous enrôlé, il faut voter, il faut avoir carte, il y a un électeur, au voter mutu oyo lingi a zala na kati ya masolo akumbela mboka na biso ezali fachi beton ozwape ba député oyo penza solo oyo penza ba roya ko sala masolo donc bobo sanata partir samedi bo s'enrôler bomoni affiche nanga déjà na tieli bino po pesa bino moto donc voto bandi ba dédicace na biso to bandara ngo ndenka boyebi ke na Londres toujours honorable Jean Moutala, honorable Jean Moutala, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Maria la beauté naturelle na Londres, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. José Kanaki Kakamene, maître Wera Mukuna, maître Rajamouli na Londres, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc tout tikali toujours na Londres, vous allez couper sa beauté na Jano Matundu, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatokei et Paye vrai chéri à Vandaka. Beloti Mavungu na kati Espagne Beloti Mavungu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Sikoyo tozongia na kati à Paris pour nous repesa petit nanga Olivier Bila bolanda te ke o alandaka makamandu Olivier Bila petit nanga na zaka na souci ya mboka na eko sakanate parce que 5 minutes à ratarangote donc Olivier Bila merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi lisusu na kati Espagne pour na repesa Moïse Vangu ko banga te ngaso na sina zu décision na kenango tina suka na landaka mama kamba batwe parce que oza na décision no moko boyo ozo boule soki ndenge ni chance na l'équipe donc masolo to sola na mema oti na suka une fois de plus merci na Moïse Vangu na kati Espagne tikel toujours na kati Espagne pour no pesa masananga Kaïs maître Zaba de Bazuba merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Keisiko na kati ya Mamputu na Mozambique pour na repesa le grand pasta Elichi Manga na talagi commentaire na yo pasta merci kuna na kati ya Mozambique na yo pasteur Elichi Bangu donc tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa ba administrateur Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin Chai Mukenge Chai merci na nyoso to sala rapport na groupe Jerry Mukuna merci na nyoso to sala rapport na groupe P na émission et puis Babi Kisinga merci na nyoso to au sala rapport vraiment na 5 minutes na yo avec César Ngadi tout quel toujours awa na kati ya Paris to kopesa mbote na Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très très propre Fifi Filofaria merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokopesa sikoyo mbote na biso pe ba remerciement na Jean-Marie Chibango merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na Katia Lola pour na kopesa Poutou de Yalo la petite sœur propre Poutou de Yalola merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na Katia Suède pour na kopesa fidèle des fidèles depuis des Okao Thérèse Kamani, merci na fidélité na otile loza la karananga Thérèse Kamani, merci na nyoso tout
au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi Boyebito Sugisaka. Toujours avant tout Sugisa, na Dokotol na biso na zali kopesa. Donc, égide de faire Massananga, égide de faire. Merci na nyoso au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Amba de Makambu Massananga. Merci na nyoso au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Pena Groupe to Sugisa na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba asa la bino miso ki toko ya santé. Parlo santé, on a 5 minutes bolandaka. Donc, Jean-Paul Jamba, merci Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sonate, Kanambe, Agozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu vends.